Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote chers téléspectateurs, bienvenue dans le numéro Asika magazine au Bolingaka Mingi KNB. Bakinois va réagir pour le comportement à base à ma balle à Moussous Bakoma Nango, ceux qui basent dans mobile y a Kani Biloko Mbango qui font des pas parents, alors que na foyer ceux qui les Kamozali, bah ils peuvent rebondir entre époux et épouse. Qui n'est l'équipe partout le magazine na bino elinga ke sura mpe na bakinois to lingi to yeba soki eza malamu moi so babala o bapesela mbongo à chaque fois soki azui matata na mobile na ye il faut azonga repa na bango. Ce qui moi si na mobile bazwani problème na ndako yo moi si eza kitoko te ozonga mbala moko na ndako ya libala ya baboti na bino puisque eza na ba problème oyo ozwani na mobile na yo vous pouvez laisser un temps ce qui mobile ezaki na kanda ce qui kanda na ye kiti otunie mais ce qui yo moi si o tingami kaka na décision kolobaki ozwani na mobile sans toutefois ko vendre sa mobile ko tuna ye likambo puis ko zonga na ndako na bino eza mabe c'est quelque part il y a quelque chose qui est caché en vous puisque kanda muke ozonge pa na bino kanda muke ozonge pa na bino et ya kana ba conséquences na yango mona rake moi si akei akomi kuna pa na bango mateya oyo mama na yeso ya pesa ki malamu te akosala ndenge nini akodetourner ye et c'est ce qui arrive que mabala mingi ezo kokufa okomona mwasi kaka ba mibali oyo ya kala wana bazongeli et puis libala sa nini eke kokufa Moi je suis ezaleli ndenge wana eza malamu te. Pour le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Ceux qui mikakatana comme na libala omoni ba parents za pour nini ceux qui moi te ekokite te boyoka na mobile vous meni comment ne pas ba parents ba kopesa bino conseil bo fani mais ezaleli moi si alongwa ka pa na mobile ya mobile na kende pa na bango kopesa ka rapport eza bien te tant so bani kopesa rapport okobebisa la mobile ne pa ba boti na yo bakoya ko ina mobile na yo lelo ceux qui ba boyi mobile yo ko le bote bo botika mobile mais yo moko bebisa ki mais le bano za ko kopesa rapport pa na bino hein ozomi bebisa libala yo moko alors moi si amayele atongaka ndako na ye ezala mabeza la malamu obeti mabolongo na se osenge pa nzambe akopiaki akochaki makati na libala na bino kokende pa na bino souvent ce n'est pas bon. Boyoki ndenge bakinois balobi ba papa na ba maman biso na kaini beto kobeta sete beto koyebisa ba maman que soki ozuma tata na mobile na yo vraiment faut ozalaka motema munene pona kovandaka na ndako na yo. C'est pas que soki ozui moi quelques disputes na mobile na yo wana okangi bisaka ozonge pa na bino bon mukolo okozonga eke oyoko kuta mutu mususu a remplacer okosala nini faut ko sécuriser mobile na yo mabe nyonso balakisaka ngo na famille te ata mobile asali yo nini kanga motema vanda na ndako ozonga pa na bino okeyo ozongi comme mususu okende pe okozonga lisusu te vraiment balobaka une femme sage bâtit sa maison zala motema munene yeba ko batela mobile na yo bomba mabe ya mobile na yo ata ilekeli yo ndenge nini c'est mieux écoute okende ko lukata ba parents na bino ko ba conseiller bino po matata msusu e bandela makate Kinshasa et l'équipe partout. Bakine belé de manière abusive babengaka Macadam Prince yango lelo KNB retracé les bino historique il y a des formations il y a appellation Macadam Prince. L'équipe partout le magazine a bino sali constat que batu mingi bazalaka na habitude ya kobenga Macadam to route asphaltée Prince. Yango lelo KNB sali libino rappel to historique ya origine ya appellation abusive ya mot Prince. Boye baka que na époque coloniale nde ba route asphaltée ezalaki kaka côté ya ba évoluer to na côté mindele bazalaka kovanda. Alors que ezalaka pour la première fois route asphaltée esamaki na cité ya Banoir pe avenue wanande ba pesaka yango na kombo ya Prince Baudouin. Parce que à l'époque azalaka nanu Prince akomaki nanu roi te.
yango eza actuel avenue Kasavubu oyo tobengaka air nyonso Prince Kasavubu oyo etraversa 6 communes kobanda na boulevard du 30 juin commune ya Kinshasa, Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa ti na commune ya Kitambo. Donc boyeba ke nzela nyonso oyo ezali na goudron to béton babengaka yango route asphaltée to macadam. Ezali technique esalamaka mbala ya liboso epai ya ingénieur John Loudon Macadam Mac Adam na mboka ya France na Jean Rodolphe Perronnet oyo azalaki fondateur pe directeur ya liboso na école nationale ya pont et chaussée. Yango wana tokoyebisa na bakina nyonso ke tobengaka lisusu banzela asphalté Prince T kombo nango ezali macadam. Kinshasa et l'équipe partout. kokende kotala ba parents pour na basi misusu ekoma moyen ya koprofiter mpona kosala makambo mosusu ya mabe en dehors ya foyer na bango. Partout le magazine la bino kende et qui était sur terrain pour la consoler ba kino ba yebisa biso ce qui est normal moi si ya libala o ba bengi femme mariée a qui des vacances et pas ba parents na et puis na sima ya vacances wana azo profiter ko sala banzela na mususu en complicité na ba parents na ye bana basi babala o bazana ndako mabala esengeli ki ba respecter engagement na bango vis-à-vis ya libala wana sana mobali na ye. Mais ce qui lelo tozomona bana basi bazokende o babala bazokende congé pa baboti na bango nzokande bazana banzela gauche droite c'est que bazali complice na ba parents et c'est vrai ba parents ba telemela mwana na bango ke banzela wana ezali mabe likanisi wana malamu te eza malamu parce que ba mama mususu ba tika ka laisser aller pour na bana na bango le mwana asi abali oliaki déjà mungu ya bato bapesaki yo elamba na yo lere aye sikoyo akomi instrument na du travail obandi kotika ye abanda kokenda bacoin lere azoki na bacoin abanda kolukela yo oh mama il faut mama alia Thompson lelo alia musune wana eza mabe makambo ya gauche à droite wana soki aye congé aye vacances yo bandi ko ça ya comme vacances parlementaires akomi ko ça ba parlement na yo pour que ozwa mèche pour que ozwa musuni wana eza bien te moi je suis assez balo ko ba vacances eza malamu penza te et ça penza malamu te mobile ngo utu wapi mobile ko malamu te na bien tango akala yi soko mona moi si aboti azana be pour matenta ko ba finema ya moto pour un mois azongi wana auti maternité mais que pas mbaboye bien on va vacances quand les appels malamu te donc on va na ndako na libala pour les vacances pas ba parlement ta olamba mbali non ta servir mobile na bon ndenge ba parents ba solo na micro na biso ya KNB alors conseil to kopesa na ba femme mariée eza que kokende vacances kokende kotala ba parents eza mabete kasi eza te que soko ke vacances o profiter banzela mususu na sima ya vacances po moyiba yibaka ka 99 fois mais 100e jour bakanga ka eso bakangi ko sopa yo mo sa libala Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Koumamba Yves, gynécologue obstétricienne, a expliqué dans le micro à KNB tumeur de sein ce qu'est la ranine. Et l'autre bengi na ba masse na libélé et ça biloko moko et utara très souvent ba dérèglements hormonaux. Et ça microbe té et ça il y a mon côté, mais la plupart du temps, ils ont belé. Ils ont la cause mon côté individualisé que bah moni que y a un homme de sa masse na libellé. Alors maintenant, la masse on a de deux types. Ils ont la masse mais surtout bengi bénigne, ok? Et puis ils ont la masse mais surtout bengi maligne. La masse bénigne, ils ont la masse oyo, ce qui va longo liango et kobo tali sous-souté. Alors que la masse est maligne, est bengi na français ba cancer. Que wana ata bolongo liango et kobota lisusu. Non seulement ekobota na place wana ezalaki, mais en plus ekokende ezolongwa place wana et bandi ko envahir nzoto na ba place lisusu pe ezopesa maladie na place oyo ezokende kofanda. La majeure partie ya ba eloko batubaye baka eza masse à sentir eloko mbuma ebimiye. Alors, pour sentir, bien sûr, il est recommandé na basi nyonso
ntango azosokola azopalpe mabele na ye moko avant akende nango hôpital avant monganga akende kotala ye moto akoya koloba docteur na sentir mbuma moko ebimi ngai awa. Pour la plupart du temps ezalaka na pasité. C'est vrai eza na bamasse mosusu ekoki kozala baabcès esali tufina na kati ya libele wana ezalaka na douleur okoyoka mbuma ebimi ezosala fièvre ezosala chaleur ezosala douleur mais bamasse oyo tobengi soit bamasse bénigne ou bien bamasse maligne pour la plupart du temps ezalaka nango na simi te et à partir ya mbuma wana nde il faut kosala baexamen mpona koyeba soki eza bénigne ou bien eza maligne. D'où ce qui masse ebimi il faut kokende examiner to bandara bien sûr na examen ou to bengaka biopsie ce qui peut découvrir en ezana nunukie ya moyen ya kolongola kosala o ba bengaka une chirurgie conservatrice bolongoli partie moko ya libele mais mususu etikali ce qui peut moyen ezate que c'est tandaki bolongoli libele mobimba et puis après bo pesi ba traitement de fois to bengaka chimiothérapie. Le meilleur de traitement est la radiothérapie. Bobandi na radiothérapie et ceux qui moyen à la radiothérapie zate pour yango zalaka quand même motuya par rapport à chimiothérapie alors bosali chimiothérapie. Jamais ezanga rubrique selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso. Dega mingi teokaka mulambu epa bandeko na biso baluba bozwa explication yango na élément oyo. C'est l'équipe partout quand beto kiti na terrain pona kwa ko solola na bandeko na biso baluba bayebisa biso soki mulambu elaksaka nini. Mulambu ya libota ezaka na 3 sens mais nazopesa bino sens ya liboso basalaka boye ngai nazaleki naza na kulutu na ngai kulutu tolingi koloba teke kaka oyo ya famille na ngai te papa aza na bandeko na ye soki na famille na biso toza na mwana mwasi tolingi tobalisa ye mwasi wana aza mwana liboso na libota na biso tokozwa mbongo oyo bakopesa nde tobengaka mulambu tokokende nango na ndako ya papa kulutu puisque papa kulutu azo représenter papa koko ya ba papa na biso tango akozwa mbongo wana tokokende kopesa bango ekokota na ndako na biso te puisque biso toza bana bayaya bazali mwana mibale tokosala kaka le même chose tokozwa même mbongo oyo bakopesa neti ya dot tokotala sikoyo tata mwasi aza na droit ya kozwa mulambu wana nde tokopesa ye mwana misato tokotala lisusu na kati ya libota kaka oyo ya papa kulutu wana nani atikali soki aza mobali abali te tokokamata mbongo wana tokokende nango kobalela ye mwasi bolandi ya ndeko na biso baluba ndenge bareage mpona mulambu ezalaka mibale mulambu ya liboso ezake yo ndeko mwasi to ndeko mobali ozwi mosala ya sika okomi kosala salaire ya liboso okopesa pa ya papa na yo akokende kopesa pa papa kulutu na yo po yende aza représentant ya bakoko ya libota ya papa na yo la mulambu mosusu ezalaka na kati ya libota supposons que papa moko ana bana 5 mwana na ye liboso soki abali mbongo ya dot wana ya mwana liboso o abobala papa wana kozwa mbongo wana akokende kopesa pa ya na ye uswa papa kulutu yele bakopesa mulambu ya liboso mwana mibale soki abali bakozwa pe mbongo ne ya dot bakozwa ngo bakokende kopesa pa tata mwasi e mwana misato ya mwasi soki abali bakotala na libota ya papa na bango soki mutu asuka tikalaki uswa papa leki azalaki na bali te bakopesa ye mbongo wana po ye pa kende koluka moyen abala pe mwasi voilà un peu mulambu na mukuse ndenge ezali po bandeko na biso baluba kin eleki partout. Teddy Mbayo Sombo oyebaki artiste et comédien akomi pe musicien abeti lisolo ya carrière musicale na ye na lisolo ya album na ye o abimisi. Merci pour la question. Artiste aza te kaka pona akanga makana eloko moko parce que
biso nyonso toza baartiste ezala baoyo bayembaka nzembo na biso même basiragere même bapeintre bazalaka baartiste donc artiste akosoka na niveau kaka te na bandi yango mpena lelo te peut-être bino boza bana ntango biso tobandi boulot oyo bino le mosusu na bobotami te mpo na bandi yango na 80 lelo 36e année na ngai ya boulot ya théâtre maintenant musique na kati nazalaki parce que ntango biso tobandi chic choc loyenge ngai ngade na mangwau trio wana tozalaki musique na théâtre donc première troupe oyo e voyagea na musique na théâtre lelo bino moboye bien ba pauvre Pacino lelo ba misi ebele bazobeta na ba neti na viva tosha fulakanda basiste na bango akome papa Wemba c'est notre artiste donc bazaki ba basiste na biso Ogili Anza ye wana zobeta solo na Zaiko azaki na chic choc loyenge Thierry Mokako baza ebele ba ping pong ba drummer akomaki ya Madilu ya pauvre Madilu que son âme repose en paix ba nini bato ebele tobimisi ebele na ndule na sali ndule lelo te na bimisa pe ba nzembo esala ba succès tolobe ebele na chic choc tosala ba succès impossible alors na yaki nete théâtre de oyebi succès ti lelo nazaka donc biso nga za lokola empire bakuba nga bengala yango lokola pepe kale donc na mataka te so na mati na kiti nazalaka na kati donc na welelaka mpenza te oyokanga mpe bapolémique te nasepelaki kaka nasala album na ngai eza 4 titres na générique moko alors nasisaki clip mingi nasisaki clip ya liboso nake na banyango na Nairobi nde yango omonaki nzembo ya papa chéri balongo misusu déjà na continue mpo obika alikonda so oyo moko osala eloko malembe kote moko nzambe akopambola osali so mpe apamboli mikolo yango totiki nani do yango wana donc c'est ça donc nzembo ya papa chéri nde ezineki titre nango eza moto pamba nayembi jibe piana eno naza na problème na bato te nayembaki jibe piana parce que mutu omona artiste aza artiste munene eza na nesengo mpona nga grand artiste ya comédie congolaise ayembi jibe piana oyo asala mpe ebele lelo donc na mboka oyo tie ngai jibe kaka te ye moko ndenge alobaka sede odike na ocomprendre te odike ya mbali wa mystique yango omoi nabeta eloko wana nasuka nzembo nayebi sege nabeta mosaka oyebike ya mbali wa mystique donc ndenge yalobaka na ngai yango wana moto pamba yango wana nyonso tu eza moto pa so oyoki makambo na yembi nyonso bon problème ya te esili te tokufi mpe te lere baclip osila na nga mpe na kobengaka bino boyoka banzembo wana yango na tie moto pamba yali nayembeli mpe bato mosusu na bona dévoile yango mais titre na ngai na tieka mobumba eza kaka l'incroyable babi eza nango titi nini te kola na voi na ngai wana te voi crasha wana ezaka mingi tozaki ka misato ngai dindo yoko na Jacob de Varier yango wana omoni bavoi wana eza bavoi recherche yaka bablage te te nga na kobwaka bakli yango esu te mpo bato mosusu baizwaki na bango bayembi bamibeti tolo mais nayebi soki eutaka awa sikoyo mikolo tolobi toza na système okotala théâtre bisi ebandaki lendi tala yo moko omona un peu de mouvement eloko okoyoka lobi ya baorchestre ezwi yango olobaka ya freda ayebisaki biso awa na lobi lere nautaki pointe noire na ye na fumba mwela bato bayebaka te nasaleli yango fumba mwela yango nzembo eyali awa boyembango nano fumba mwela ye wana ye fumba mwela ye wana ye fumba mwela mama mbalio merci omoni ndenge bacomprendre mosaka oyebiki ya mbali wa mystique. Voilà que tokomi na suka ya magazine obongaka mingi KNB nayaki na esenga kopresente yango mpo na bino yango na souhaite bino bon week-end botika malamu na maboto na bino bobosana te que kin eleki partout.